Bonjour, Nabino Nyonso Bozolanda, Stéphane Larose, Nala Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho, les belles dames Ozalinda Kunayo, bienvenue. Leonae Awa Kolakisabino Ndenginini, Yako longo la berre, to sala kana maquillage na biso tonga premier sa maquillage liboso na ko sala ngo boye avant que na koma na ngo boye belle dame mon dieu so za kana berre a sala ka boye ezali maquillage te le benda tabino moko o tie peinture na elongi bo tie maquillage za ka ona pona ko zala vraiment poso na biso bima naturel pe e bima kitoko bima maquillage nde basala ka maquillage et ndenge basala ka maquillage te peut-être pe yo yeba ka toza na ndako ton kota la vidéo oyo em so za kana berre on a sali koto bongisango pona ekoma bien ndenge na sali koto mais na koloba mingi te na kotikela bino wana bino moko bolanda merci eloko liboso tokosala tokopekola base na elongi po topekolaka base boye pona ebongisa biso maquillage etika maquillage na biso mat pe fo de te na biso eumela pona ebimisa huile na elongi koto ya mabe omoni ke topakoli base te après nazosala max facteur ozali fo de te aux bien parce qu'ils allaient 3 in 1 ou 2 in 1 ce qui n'a pas été ils allaient na concealer na kati ils allaient wana ndi dans pakolana ezo komisa ngai pembete mais ezo bombanga ba tache na ngai pe ezo tianga pusu na ngai kitoko koto ya mabe tozwi aux allaient no fo de te ya pembe avant même que pakola best to pakola ki best awate tozwi fo de te aux allaient ya pembe makasi to bandi kotia otie même pas na kingo talande katio ils allaient mabe mingi. Après tout ça la makiki na makiki les belles dames na betaka déjà c'était que na makiki ba pakolaka crayon ya mwindu te makiki za la kona pona ko tia crayon ya chocolat yozu crayon o ya mwindu o chepe ozu concealer ya pembe o tracer nango benjango même pas bien ezali malamu mingi te koto o ya bien avant ko sala makiki na yo o benzi yango bien et ozu sala crayon ya marron crayon marron ezaka bien bon bozo mona ke ezokende vraiment na poso na couleur ya poso na yo comme ngana lobaka tona sala ka makiki na ngale bedam na lobaka tona ko makasere parce que makiki esala ka vraiment rôle moko ya monene na maquillage donc ozui concealer on ezala couleur ya poso nde bozo mona ezopesa musala ebelete ezobimisa pe makiki na ozotracer makiki na makiki na yo ebimamba moko propre pe kitoko nde bomoni wana. Et pour nous tirer concealer les belles dans temps tirer concealer za kawana pona ko bongisa biso na se ya misu kasi pona bimisa biso pembe makaste moni concealer o na tie ezali NYX ezali concealer o ezokende vraiment na couleur na ngezo bongisa ngande poso mais ezokomisa nga pembe te poso na nga ezokoma nde kitoko tant to tia banana powder ebelete sunte ko kanga yo poso ne ko bima kilo tiango mukie koto ya mabe ozo d'abord concealer ozali ya pembe makasi bandi ko pakola ozo bendango même pas bien yo kanso ozo bongisa elongi na mais ozo bebisa elongi na yo parce que soko kangi photo moko mona ke elongi ne ko bima lokola satana soko tie banana powder ebele oyo ko mona ke poso na yo ke bima lokola chiffonné ko bima vraiment makasi obité na zo sala contouring oyo to benga ngo contour te oyo to benga ngo ta pomme te to bien pomme nini bimo bolo balol après na koto to ko benda avant d'abord ocha o bendi d'abord banana poudre na yo bien et tant ozo tia brosse oyo ezaka vraiment bien ko tia link place na somba ki yango zali bien pona ko sala contouring ozo sala ligne na yo malembe ozo zwa ta na pourtant peut-être que bimo lokwa pense que pe ya ndenge nini te o tia ligne non vraiment kitoko ndi bozo mona zo benda wana o bendi yango très bien ko boso na te ko tia pe likolo ya mbunzu. Côté ya mabe obenzi yango mbango obenzi même pas bien et aussi si obikena tia faraju ozu tala faraju ebele les belles dames to benga ngo faraju te même pesela nga combo lol après na côté ya bien faut d'abord avant zo tia faraju no faut d'abord ozu yango na brosse obeti yango nde bomoni na beti et obanzi kopakola ngo pona posono ebima toujours kitoko tana pa couleur emona na makasi te pona ko tia pe ngengise bomoni pende na sali ko tia ka mamote parce que brosse ebebaka biloko ebele mbala moko tant ozo tia couleur o ya misu
couleur à transition jamais okotia couleur oya ngilingeli. Il faut d'abord kotia couleur à mat loko la transition. Nde bozo mona zo tia wana otia d'abord couleur à mat. Après na se wana nde okotia couleur ozalaka ya engenga o engenga kana se. Okotia couleur oya kongenga likolo te loko la couleur à transition les belles dames. Wana ko beta CT pona yo mto sala kaka même erreur oyo ozwa idée ndenge nini ya kosala make-up eza wana pona komisa biso kitoko kasi pona ebimisa biso lokola satana te. Aux sala wing line dans les belles il faut toujours que l'on ndenge misno ezali ndenge oko tracer wing line ko sala te que o tracer ngo mulai bien munene po o comme ça sope misno ndenge nini non tracer ngo ndenge misno ezali tan leti oyo boba ke non ça pour ça que misno comme lokola ya mbili ya belle non mbili ya belle ndaza ezali misno e tracer ngo bien pour n'importe to ko bien ngo wing so ki ndenge nini na ebité après na ko tia mascara pe mascara na se ami so po misno nga fungama e na ko tia couleur na nga ya champagne couleur wana champagne to tia kango na se wana na kwa ya misu bongo pona efungola biso misu ko tiango ebelete le beda mochika kamuki et ton assiste na koza poudre finition pona kopakola kolongola ba trace nyonso ozalaki na maquillage bomoni nde basala ka maquillage comme ça na sali lipstick o ya baby pink parce que na biki lipstick o biso bato mundu zaka na problème akopakola yango avant que opakola lipstick o faut toujours ko tia couleur oyo ya crayon ya chocolat o tracer monoko na crayon ya chocolat ton aussi ko tracer yango nde o ko lipstick wana opakoli ya baby pink wana et ce que vous allez prendre lip gloss no ya couleur wana au chelikolo et c'est tout donc voilà Bongi selongi tobi makitoka tinate e kominatina boss brother merci beaucoup merci na bino nyonso wanzina ngai ne bandeli pe comme nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosa ntso comme ke vidéo oyo bakisi implice na mtuna yo ko aimer yango pe ko partager yango ko sala ngai bien mingi pe ko bosa na te ko sala abonner na chaîne nanga la Rose Show avant obima et ko sala ngai bien makasi ko bosa te ko ndanga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na mtolanda kangai wana tukutani à la prochaine Tinate et Communatina. La solution est là. La solution, c'est Grâce Beauté. Grâce Beauté se base sur la fabrication de crèmes cosmétiques à base naturelle, acides de fruits, vitamine C, collagène, sans hydroquinone, sans mercure. Vous qui avez de problèmes de peau, acné, tampons, taches de visage, vergetures, la solution est là. C'est Grâce Beauté. Grâce Beauté, c'est la solution. Pour contacter Grâce Beauté, allez sur sa page Facebook Grâce Beauté. Contactez Grâce Beauté au 00336 10 39 13 08 et passez vos commandes. Grâce Beauté égale netteté, propriété et lissage de la peau. Grâce Beauté, sans apenazali.